Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Balandignon sur la BBC, Mpoi TV, je crois. Ou encore, j'espère que vous allez bien. Hein? Bisopé Naloba, toujours la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer, partager, pourquoi pas qu'on s'abonner. Et Zanga Wabino, BBC Mpoi TV. Voilà. Le lot aux vendredi, hein, les 12, je crois. Les 12 juillet. Alors, bande konyo so botama les 12 juillet. Ba joyeux anniversaire na bino tikete nzambe na biso asanini apambola bino nzambe na biso a conduire bino na mbula oyo et bakisami na vie na bino. Voilà. Dans 8 jours, maman BBC pas au botama, c'est-à-dire que non le 20 juillet, jour maman BBC a botama ba yangai ba ba sepelaka na maman BBC. Alors ba message ba souhait et tout consort ba cadeau na bino ça toujours biso bien. Voilà. La grande famille Kota aimé partager, famille Libota Shalom. Shalom, shalom. Le but total qui 7e épisode dans il y a film, il y a armes de guerre, c'est-à-dire que armes de guerre et zobo, donc guerre et zobotama 10 jours au jour. 10 jours au jour, guerre et zobotama. Et hier, 7e épisode, donc hey, Poutine de l'écriture, oh, pardon. Décor pe sous kuna ba botami kuna baleki ya nani baleki ya Belleville tata moko ba mama différent Belleville maman moko na Naomi mais ba tata différent papa lianzi indécrottable tokyo lo ba bongo donc incorrigible ba pekise na ndako wana pa Naomi ba manquement nyonso na ya yo kaka na ete liko na ngwa pesi sous ba décor adresse ba ki utala ya na bango hey. Si on a tout na kaka, ils ont juste question bande koto réfléchir ensemble. Parce que na ba famille nyonso to omona na kati ya film wana ya armes de guerre, ba famille nyonso kaka problème. Famille tout kaka problème. Si on a zomi tuna, si ko Poutine na ba famille ana nyonso. Donc souka na bango kozani na bango nyonso. C'est-à-dire que nous faut la famille nyonso. Bazala na suka moko oyo ekosala nini ekosala keno baye ba mabe na bango et puis basala nini ba changer, c'est ça non? Je sais pas. Pour façon film oyo eza na guerre kimia eza na kati ya film oyo te suka nango ekozala nini? Oui, attaque non ba indice non emonani te mais tozomona ke non leçon moko déjà eza déjà partagé na film wana. Botala ndenge Davina azo lobela Léa à subir, à consommer dans le sens que non obala koto yo oboti koto yo oye lisusu koto obali oboti eza ba conséquences tozo tema déjà eza ba conséquences donc leçon eza malgré toza na besoin koyeba suka na batu nyonso ne kozala nini mais na kati wana déjà leçon eza dans ma famille tout. Est-ce que moi si ce que au sali divorce au soboti peut-être de banami balé misato donc au divorcé aux an a droit à se remarier aux an a droit à se remarier ce to bito ke na bible lobi ke non ce que bala ce qui divorce salemi mobali to moi si oki ko bala te faut zelati moko akufa ce qui moi si okufi mobali abali ce qui mobali akufi moi si abali wana eza selon ma komi. Mais batu balandela angote batu bakipaka angote. Alors ce qui est siliko to porte mususu eza polele ndani okoti kati de okoti déjà na kati. Vous comprendre? Alors tozo ebate na ngambu ya le ya tuko conseiller nini? Asala ki divorce aboya na ki na mobali na liboso Kofi
ake kokota na libala mususu tokoloba keno libala oyo akotaki asalaki choix ya mabe sûrement le abomaki nga lobi tata na bino tato ya libumu munene oyo makulutu babo séjour na mikili makulutu le ya non wana peza za suka pe mabe kaka ozalaki non elle va nous manquer beaucoup na famille libota soki ake na libala na ye na États-Unis là ake susu na France ake su poto makulutu to kokote makulutu le ya zambaza bien vraiment bandeko male ya buka kinga lobi tato ya libumu munene oyo neza mtu malamu te franchement. Alors, moi, si ceux qui ont divorcé, aux an a droit à se remarier, et aux an a droit à se remarier. Si vous m'avez dit que non, aux an a droit à se remarier, mais si vous avez dit yo, les amawazo zangata moya ko calmer Davina na Daeli. Hein? Oh, il faut comprendre le débat l'année à Liboso. Non. C'est-à-dire que non, les sons, ils ont un tableau, non, so, maman m'a camoupe. Total ana nous éviter sort et aux anini c'est au moins ça. Alors bandeko, je vous invite tous à la nombreux wana ya kotala toujours matsaba vie na film na biso wana ya armes de guerre vraiment zo kinango bien lobi kutu nani Poutine amona na kité na tableau na nani ya lobi je crois les londe to koyeba peut-être sort ya ena Naomi du fait que non balé ki na ye ba yakiana bana papa na Elianzi. Voilà. Tout ça, il y a un commentaire à mouquer parce que nous toujours que lorsque nous avons sorti médiatique, lorsque nous avons analyse, nous avons émission, nous avons iratakate. Comme ça, moi, promotion, il y a produit, nous Poutine, produit à BBC Mpoi. Irsil Pechanga, produit à BBC Mpoi. Dinana Kunape, produit à BBC Mpoi. Pourquoi pas Karine Mokonzi, maman de la Chine. Voilà. Bandeko, Bokota, to solo la mouke, na oza vraiment bino tamula ete, commentaire eza vraiment te. YouTube ango pe mikolo, zoba moko boya okanga batu ba visibilité, zo kanga donc tout, eza na lanterne moko boye. Yango na on travaille te depuis avant-hier, na on travaille vraiment bien te, voilà. Bandeko, to mona ki biso no, to mona ki ndenge ya gabi, kenda ki aéroport, akenda ki poto. Kenda ki poto, pardon. Tenga zo ki, je m'excuse, je m'excuse, bandeko, pardon. C'est à respecter. Je m'excuse beaucoup. Voilà. Nabaye, malili bandeko. Malili. Yo. Ya. Voilà. Bazaki n'aéroport, tout le monde qui n'est pas mataki. Voilà. Peut-être les lots n'attendent pas. Peut-être batongo ne kalate tout déjà bilili. N'est pas yambaye n'aéroport. Tu éviter maman koulou toupé. Aza invité ya Hans Luzolo ou comment je sais pas. Mais parce que tout le monde qui bakutana kinale en aéroport et c'est fait-il que non basuloli mais moi j'ai aimé na sepeli na c'est qui na mama kulutu na bisole anda ya mama kulutu na biso famille Libuta aza femme moko il faut vraiment ko féliciter aza mwasi ya mutema munene vie ya ba réalité oyo ya gabi abimaka pona koloba na kombo na ye mais Achaki na se, a solo lui na épée bien comme si rien n'était, et puis à Simon na Soraya, tu as vu maman attaquer, tu vois. Alors ça prouve que, vous savez, ezana batumsu sou bazalaka, au lieu à répondre, ou bien à répondre mutu oyo attaquer ou bien mutu lobela ki mabe à garder silence. Netinga mama BBC na ko garder silence te. Nga siko ko garder silence là na okufa. Muteme ko vimba, il faut qu'on a bimisa on peut être à l'aise. Alors non semble la penza m'a pesa ngata mutema ya mama kulu tunani leya. Du fait que au moni ya Gabi, elle s'attendait pas ta ko sekawana, tu vois? Nani mama kulu leya a corrigé indirectement parce que mama kulu leya peut-être atana ya Gabi so to lebi total passé na bango na ndenge ya mabete. Na okyo bakeno mama nani mama kulutu na biso le ye mkutu abota na mwana moko le nani mama tumba abota bana mibale mena ba vie na ba loyengi ya makasi wana vraiment to mona ka ye penza te ke ya Gabi bozo mona c'est-à-dire que non bozo na ba erreur moko muke o bosala ki bino nyonso ya muke parce que parcours à vie ezala bongo on ne sait jamais o ekomi na biso na vie
mais mabe ezalaki kaka keno obima oya kopwata ndeko no ya mwasi, c'est comme si keno yo tambola bien. Oya kobimisa ba secret ya muninga na mwasi o peut-être yo poser na ba secret na yo pe ya vie o ko sepela pe te basa nini ba bimisa ngo sur les réseaux sociaux. Alors ezaka internet ndenge eya na mupepe moko ya koloba keno mutu nyonso aza na facilité ya ko attaquer mutu et puis kolobela mutu mabe. Vous comprendre? Alors ezalaki neti nga personnellement ce qui nazaki na place ya Gabi na oki osala eloko asala ki te sur nani et pas nani mama kuluta bisolea. Non. Akenda nango mabe makasi. Akenda nango mabe makasi, mais mama kulutu le ya bandeko azaka mutu moko mutema munene azaki na abala ki na it. Est-ce que atindela ki nani le ya invitation? Atindela ki le ya invitation te parce que nani atindela ki ya Gabi invitation, atindela ki ya Gabi invitation te. Ya Gabi yemo pa lobaki ke non, batindela ki invitation te tout et tout. Alors atane ba solo liwana, c'est juste kaka ke non le azaka mutu mutema munene. Eza lokwa batu lokwa ba mobutu ba virsil pechanga a oleka on dirait yebi yote. Atanga pe place na oyeba ote na oleka. Mais azana ngambo na kati ya mutema na ye. Bomona. Azana ngambo na kati ya mutema na ye. Tomoni ya Gabi akei, après tomoni mwana na ye abimi so disant que no bazala kana problème te. Parfois na mwana ngo ya Gabi ya garçon oyo, omoni o prétendre ndé mutu moko aza mayele, mais aza mayele te. Na sens ni na oloba bongo, na sens que non, yende aza premier conseiller ya mama na ye, toboyite. Batuni e question tomoni ya Gabi bakutani na Léa. Ba question bongo pourquoi? Parce que to yebi ke non, nani c'est qui tumba abima mabe aya kolobela ndeko na ye mabe. Po question ne bima na koloba tomoni ya Gabi asololi na Léa. Po na nini question wana tozonga batu? Parce que to yebi biso nyonso ke non ya Gabi abima aya ko attaquer Léa na ndenge moko ko sakana te. Bima kata sala ka ba sortie médiatique ya ko attaquer batu peut-être yebi ke non pa ko ya ko répondre nga et non pas ya ka attaquer batu ba moni on dirait ba otalo on dirait ndako ezozika ba otalo ka na ba biloko zo sala wana ba ovandi na bango kimia moko sala kani il faut ebanda ko gêner bino. Alors question na elandi parce que biso nyonso toza conscient ko loba ke non abimela asala ka sortie médiatique mabe ya ko attaquer Léa. Alors kosolola na kokutana na Léa na aéroport et kosolola ezele o moka il faut que batu basani étiquer batu. Il faut que étiquer batu. Siko nani abimi zoba. Ou encore nani abimi abimi vraiment na habité na que tu peux employer mon nini wana koloba zoba c'est pas vraiment bien. Alors yango wana ba sortie médiatique mususu bozaka na ba maîtrise. Vie privée na yo o vandeli yango bien. Mais ya batozo ko étaler. Nde reza na bande ko na biso ta on alobaka non bo sala ka ba sortie médiatique tant que artiste ya kolobela biloko na yo ya kolobela ba fan na yo. Alors c'était au moins ça bandeko. Na moni j'ai quoi bon moni na photo ya ndeko na biso na ni Nene Botai. J'ai essayé d'appeler à Rotuna. Pourquoi na moni absence ya Nene Botai na aéroport ou encore kokene ko accompagner ya Gabi parce que to yebi ke no bazalaka pe close parce que Nene Botai aza mama leki ya Léa et ya nani soki ya Léa ya mama leki ya Gabi, c'est-à-dire que non aza cadette ya mama oya boti Gabriel. Mais à ce que je sache, malgré que non Nene Botai abala, à ce que je sache, nandenge ba makamoko avaku du Nene Botai abala ndenge to bane ko mona ba dio na ye ko ya ko intervenir pona ya Gabi papa internet bane ko zika Nene Botai pe soki abimi elle sait aussi parler et tout. Donc autant que nos familles. Mais depuis la dame abala aza sous trop bon arrêta penza atika na ye réseaux sociaux vi que non abala et mobile apekisa ye tout monde a sous na ba sortie médiatique te malgré il y a des pics moko boy basala ka Nene Botai obimite pona kwa koloba et tout bien angani aza asa donc attenira déjà parole oyo ala kaki mobile ne que non na kosala pe sous mobile asenga ki que non kosala te yep andima ki avandi.
Alors, Abima, ça, sous la sortie médiatique. Maintenant, moi, je me demande, Néné Botaï, elle était... Donc, elle était aussi mieux placée à cause de l'aéroport à Rokekotika et à Gabi, non? Tout ça, n'a pas analyse. Néné Botaï, vraiment, l'aéroport là, l'aéroport, on a tout le monde qui a Gabi. Je ne pense pas que non, Néné Botaï, il fallait zang. Kochana nous, makambo ke no ya libala mopanzi, kochana nous ke no mobile apekisa qui réseaux sociaux, mais je ne pense pas que non ndikono kozanga okekotika aéroport et surtout ya Gabi. Na sonde na bipona ni oyebite famille beba beba na déjà. Oh my god. Ba beba na. Ce qui se connaît balobi ke no ba beba na, c'est-à-dire que non eza ya solo kotala. Nani voyage ya Gabi lelo voyage yango pe ok poto komana ngolo kwa simanda ko ezana ngo susu pe sans penza te lokwa kala mais bato azo sotele yango dire supe likamuni o koma pe kuno ko mona vie chère makambo ndako pardon bat bon vie chère te que non par rapport à mboka na biso. Vous comprenez parce que na poto okyo koma bo yata en Afrique du Sud komi bo ba ko yambo 2 jours 3 jours 4e jour 5e jour ba loleli ba do dongola yo. Alors c'est-à-dire que nous sommes kende il faut qu'on se prépare hein. Il faut qu'on se prépare sur okoza na ndeko moko ya sur ko vandele pendant 1 semaine 2 semaines azangisa ko chelo munoko azangisa ko chola kayo eza bien. Mais dans le bon sens, il faut que yo moko mi bongi c'est pe mbongo no ya nani il y a hôtel. Bon, je sais pas, hôtel pesa trop cher. Au foot hôtel pendant 2 semaines, les mbongo mi belé. Hein? Alors tous on a un dossier na biso bandeko. Absence ya Néné Botaï na aéroport, moi ça m'a tiqué. Na binga ipe concert nanga moko na bino to solo la kango. To solo le bino pourquoi nani absence ya Néné Botaï? Eza ya Gabi mutazu visa, eza ya Gabi mutazu kende poto. Hein? Oh, ba beba na kaka parti ya libala na ye wana famille ezaka na ba problème et tout. Bozolanda bandiko. Moi personnellement na yaka koloba ba vie ya ba famille ya ba tout et tout. Eza nini tango na sali yango parce que bomoni ya Gabi toko lemba pete to banda toujours ko sala ba analyse parce que biso ba mususu ba BBC bato balanda biso bandeko ngana mona kapeza kaka makamunyo so ngana lobi muto asala ka analyse te. À copier tout ce que maman bébé ça lobaki aki ko sala ngona chaîne nae. C'est-à-dire que non naza pe source inspiration ba mususu. Ah oui. Alors nalingi na lobani, na lobake non. Néné Botaï absence nae to tourni parce que to sala rapé ba recherche nae ça bino toujours que non. Moi je peux pas koya a na vandi na banda ko nini ba via ba tout non. Nalingi juste ka na interpeller. Ko interpeller nani, peut-être ko interpeller ya Gabi, ko interpeller batu oyo, babimaka peut-être ko ya koloba ba vie ya batu, mais na bango pe kuna na ngambu na bango na subasima il y a aussi des problèmes. Oh, il fallait peut-être ba gérer yango. Absence ya Néné Botaï et ticket batu ebele. Soubassement, famille et comment on a pas problème, dans le sens que bon, depuis que là et tout, il y a eu des problèmes. Donc, il y a des problèmes, bon, et on m'a dit non. On a commis vraiment qui n'doki. Biso toza na ba niveau anate. Na sali yango na lobby yango parce que na lingi na interpeller yondeko, na lingi na interpeller ya Gabi. Parce que ya Gabi a salaka trop ba sortie médiatique ya ko attaquer. Ya kona mangala na ba vie ya bato. Ah oui. Bobone ki abakene ki ko filmer ndako soki ndako ya baya Gabi. Néné Botaï ya kalandela bima. Néné Botaï ya kalambela bima. C'est à quoi bon? Yo peut-être na famille no posa na ba problème, oza na ba to pe ozo solution sous te boza na ba problème peut-être famille za na ba problème atiraillement. Mais tozo so ba courage ya kovanda sur nanani na ovandi ozu kabera na yo o pelisi obandi ko attaquer ba to mususu. Absence ya Néné Botaï. La fille ou encore la dame azaki mutu moko ko zangisa na reporter. Soubassement o famille kabwana depuis libala. Ba makambo cessé. Maintenant à quoi bon? Okoya ko étaler ba vie à batou. Okoya ko attaquer vie privée à batou.
et si longtemps que non, yo pe na vie privée na yo, vous avez des problèmes dans nos solutions. La grande famille, beau aimer, beau partager les péchés à l'envers. Merci péché à tous autres, à la n'a pas tonton O, dans un film et à Maïcha, deuxième saison. Voilà le total, c'est le 9e épisode. Hein? Tellement Natal a film est belé. Et pas Poutine. Ce qui n'est pas Poutine, t'es pas tonton O. Ce qui n'est pas tonton O, t'es. N'a qui n'a pas Guécho. Moko n'a pas la paix. Oh, bah, comment ce qui RDC. RDC, ce qui n'y nous. On a retrouvé, artiste moko. Il y a belé n'a qu'à typer à bien. Alors, on a landé là, on a ba on a landé là, mais mingi. Naza plus na focus parce que na CP la ko zonga donc ba film a belle vie na zongi sakango mingi. Na zongi sakana bandela kango ya bozolanda la grande famille beau aimer beau partager toujours sur la kaka pourquoi absence ya Néné Boutai. Il y a eu un problème ou encore il y a un problème soubassement makambweza to ko dater na privé na vie à bateau mais tu interpeller Kaya Gabi qu'elle arrête un peu na babilo ko na ko bimaka ko ya ko ataka ka bateau. Et quoi qu'on l'obéit là-bas tout ma bé. Et si longtemps que non, vous avez des problèmes. Koutou bien ya koloba que non, au combien de temps que ça la émission ya kolamba. Et qui ti soit ta mouké ya ko ya nengo mano ça va sortir médiatique, c'est tout le temps kaka boy minute pas batie au micro yowana. Oh zo ça là ya ilubu ça va. Mais essaie maintenant de te réserver parce que na âge. Nazo ebate ya Gabi. Nazo tu baby ya Gabi boy po na nini. Eza ba machine à utiliser ya ba tatou to dengeni na o ebate bandeko. Bon, akena na poto hein. Peut-être ba okiko sunga e. Na hôpital Afri ya ofele kuna. Franchement, dès la mona ki ya Gabi na aéroport. Ah. Ete ya kaka. Nzoto baby makasi. Eza nini? Abe makasi. Nde na mona ki malgré zo seka et tout mais bon, so pesa kokola Nzambe kaka voilà. Liso na biso za ki ke no bandeko. Ya Gabi bakutanaki na Leandaya. Est-ce que Leandaya a un problème na ya Gabi? Toi a un problème na ya Gabi te. Leandaya personnellement, il faut le bakeno a un problème na ya Gabi parce que ya Gabi a bima mabe na kombo na ye. Mais le quoi a mutu a esprit a mutu moko ya ditalala. A ochele kaka na seme na mutema. Na mutema mais ngana mona pe te place o nani mama kuluta kolata ngo parce que nzamba honoré na ndenge moko vraiment non amona na ba mariage uta ba mibali ba uta kana ba poto ba ye ko bala mais ya mama kulutu na biso le ya ezali on dirait na film amema ki ba to world class propre donc très bien calme rien à dire na mariage ya Léa. Alors Nzambe afuta kanzambe asalela mutu kolanda na mutema na ye. Kolanda na mutema na omona pe tina oyo akogarder makambo ya Gabi aloba. Na omona tina te parce que Nzambe asalela ye, Nzambe confondra. Sokoya ko étaler vie ya mutu peut-être oyende ko pesa ye makambo. Batu bacha eka. Yo siko tango yaki pona ko loba ko informer batu. Vie privée à mutu batu ba union mara moko ke non yo musala no ka boy or oyo susu ne côté kae à la fin des comptes azui libala na ya kimia le anda yo na kwenda vutuka poto ye peso ke zana 5 ans ngo loko ye azane mutu amatala na te alobi na ete parce que utaki kokende bozolanda la grande famille. Alors beau aimer beau partager ba onan ba s'abonner te beau s'abonner et que ça la vraiment biso bien nazo rappeler bino la grande famille please ma bébé sabotama qui le 20 juillet ya et ça bien quand maman bébé ça ya ko ça ba analyse na CP ça bino pe beau CP ça maman bébé c'est bon côté on est une famille non
Voilà, bon début à week-end. Biso a malili, tokoti na winter, tokoti na hiver. Malili, kobaye baye air nyonso. Et voilà, komela melati tango nyonso. Voilà. Je vous aime, bandeko, bo aimez beau partager. Na pourquoi total la film na biso 8e épisode na film na biso ya Armée de guerre. Tokutani, bisous. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.